Mbote bandi MDG de TV mafuta si des amis avec la grande dame avec un grand G bandi au kana cadre actualité to li susu lelo na kopesa bino basangone to mesana epesi pasi pe mawa bandeko tomoni ba image toyebi actuellement mabongisi eza na mboka ya koluka ko mpona mokonzi ya sika ba élection to pe bakonzi ya sika députation et président partout et bandeko toyebi ndeko na biso Gérard Mulumba alias Jikoko et 48 heures toyebi comme étant vice-gouverneur ya mboka après Gentini Ngobila ezalaka ye Jikoko Mulumba bandeko aza basé na Kingabwa et plusieurs fois azalaka élu député et batuna ya Kingabwa bano lingaki vraiment toyebi tomona ba image à cause ya babenga ngonini ya facette ya humanisme o azalaka nango. Nous connaissons tous que c'est un homme généreux ou asunga vraiment bato na bandenge moko boye toyebi na ba mikolo eleki je que quoi salaka badon en fait eza eloko salaka trop akabela bato bambongo oyo bato bazo bunda moi commerce moi koteka apesa bango ba $10 ya ko renforcer ba fonds na bango et il apesa ki vraiment mbongo na bato ebele pas moins de $10,000. On a vu des images babili on est na réseaux sociaux plus ou moins 2 ans passés sur la bosanité. Donc bato baebi plus na casquette wana ya honorable moko boye asunga bato azara gentil ya edaka tout ça bandeko likambo ya kokamwa lelo toyoki ba makelele banungunungu ke Jikoko abomisi bato Jikoko atangisi makila Jikoko alinga boma milimo do Jikoko bato bazoki ba image wana ezotambola na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp. Malheureusement moyen to tchango na YouTube ezate parce que eolekate YouTube a supportera biloko ya somote. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand de toto lo balabino ne bandeliki to na temps to pe période ya ba élection. Il faut ko élire bato misusu et ça pe na ba oyo ba poser ba candidature au bazalaki déjà mandé sili balingi ba réélire bango lisusu et parmi bato wana de na biso Jikoko Mulumba na kati. Les amis basango tozui ezanini basango tozui ezake bana Kingabwa o bandeko biso nyonso toyebi do na Kingabwa kutuko ko mekano kutu te o cha mutu o nini parce que kuna Jikoko mutu akanga base Jikoko mutu akanga masolo bana Kingabwa bandeko ndenge toyebeli bango balinga Jikoko parce que ya bango motema ye wana asale la bango ba intervention na ba mambo ebele tout le monde en même temps Jikoko abima à prison et comment en fait déjà tant on en prison na période de Joseph Kabila toyebi comment est-ce que banako se motiver pour na likambo na ye biso nyonso tolobela on a ba réseaux sociaux. Moi personnellement j'ai intercédé pour ces messieurs, j'ai prié pour lui. Pourquoi? Parce que par rapport quand net auto lo balabino ya image auto yebela raya pesara biso wana parce que Bible lo bana psaume 42 moto afungola ba mato ina epona koyoka ba cri ya bato pasi mukolo epe a se retrouver na malheur nzamba robikisa e mukolo oganga nzamba oyokai. Et ma prière ezaki basée na passage wana et pas na nzambe comme nzamba oka lo sambo je koronza masala grâce à kufate to banda ko banga bato bele balobaki ta obikate Kabila obikate surtout ka koma ko sumba ba makila akondaka bref nzamba masala grâce Jikoko abikaka et to yebi tango abimaka comment est-ce que bato nyonso bazaki mesengo bakoyamba ye bato bakena lopango na bango batonda bref bandeko to yebi ke il est aimé, c'est les chouchous de Kingabwa bizarrement bandeko toyoki sango na ba mapona miyoyo oyo ko salema actuellement bana Kingabwa balobi niet plus de Jikoko aka likambo nini ka boye dikubo tomboki bo changer moto face na bola nyonso moto asala balobi ke ils ont élu Jikoko pendant 5 ans oyo azalaki de vice-député soki nini gouverneur et là malonga Jikoko asaleli bango ezate
elo malonga Jekoko asaleli bango te yango bamoni ke opona na bango lisusu yete balingi na bango susu te. Et il paraîtrait babambaki cortège na ye libanga. Na kobamba cortège libanga wana na résistance or Jekoko akutana ye nango neti opposition moko boye na kanda wana Jekoko bandeko ake kozwa ba milice ake zwa il paraîtra azwi ba kuluna azwi batuna ba machette so pena ba policier bandeko baye kosala carnage. Les amis bato ba moni ba image wana malheureusement a moyen to tcheza te bato batoboki ba misu bomoni mama na to tche bino na miniature liso wana eza kotoboka de soto kanyango eza parce que YouTube a supporter ba makila te on risque d'avoir des problèmes. Bato nande to bomoni photo tata na to tche na miniature makile zo tanga bandeko les gens saignent na ndenge ya mukete na moni mama mo azo nguluma na kati ya bain ya sang makila esopani makile zo tanga. C'est vraiment aberrant, c'est inacceptable, inadmissible. Ba beti batu ba mabanga ba machette batu bazoki ya ebele s'il vous plaît. Batu ba panzani na ba mitu bazo tonga batu misusu batu bazo lela na bana basi. En tout cas, j'étais sans voix tant on a moni ba image wana tant on ndeko mo ayebi singa bete nga habité. Non la mona liboso na YouTube na chaîne moko parce que nga sali émission na butu mais na ba tongo déjà ba biloko on salimi na tongo ya vendredi. Eza vraiment salimi tongo. Nga lobi non ba youtubeur des fois ba chroniqueur ba za lokuta mingi. Na ba sango nga na yoka ya Jekoko c'est vrai na yebi personnellement te akokoma na niveau haut c'est un numéro na ba faiblesse mais akokoma na niveau te. Bandeko to moni ba image et to moni comment est-ce que ba to mususu pe bazoko kotomboka ba ko telemela ngo je viens honorable un candidat député comme on Kimingai et il paraîtrait écoute bazo menacer aza mwana ya colonel bazo menacer balobi na yeke bakoya ko panzanda kuna e bako bet baso pe bako bomaye so bako sala nini parce que azaki d'accord te na eloko wana certainement on dirait pas à mwana kaya kingabo ngo comme on Kimingai en tout cas à sait-on vraiment makasa tombo qui a lobby Jekoko c'est un criminel. Batounie mais toi tu es de près Valobi est-ce que Jekoko azaki par alobi non Jekoko accompagné qui batu wana il était là présent. Bon na ba image les autant la bande ko bino mo bozo mona. Et moi personnellement j'ai eu très mal pas jusqu'à ce niveau. Kata bande ka baloba ke non muto changea kan lelo na ndimi penza ke non muto changea à cause de la place azaki bien comme penza mabe ya mabe. Toi bato toko branché toko beta mabaku mais koko matina ba niveau ezana ba mamsu ba sala te ba ono ba bamba iko bongo so ba bamba ki cortège na libanga ye étant dignitaire il faut comme na ba niveau a poser ba acte haut il faut l'accès exemple jamais a sala loko yo ata so ba bamba ki cortège libanga ata to so mutazokaki bien que mutazoki na epetende ba bamba ki cortège en libanga so pe nini personne mutazoki te mutazu choc te mutazu écouter siko yo mutozo luka ba relire yo fallait peut-être kutu aluka à convaincre bato. Moi à sa place na lingana flatter peuple Kongola ane muto nzala bande goto yebi yango likola 1000 francs 10 000 francs bat basopa na bango asala déjà ba acte wana lingara ya asolo na bango OK boya ngai na ndenge na ngana façon na ko monela makambo alingara ya bana kinga bato solo la ba rozanga ko yate eza nini penda boy pisanga posa na bino eza nini c'est vrai vous m'avez eli na bandisco rappeler bino ba bien fait wananga étant stratège étant sage na bano rappeler bino sko ba bien fait on ngana sala bino c'est vrai malgré muto bossa na ranaï na rappeler bino ba bien fait on a sala bino na bisi bino que non en tout cas soki mambo ke na ne bozelela guide na ka mutu bolimbisanga et je vous promets que na osala mien et puis na poser ba acte pour libéralité à la radon c'est pas donné à tout le monde et ce messieurs ou encore ses frères il a ses dons je vois mulumba azala do libéralité ya makasi na poste wana na yebi ke à part salaire na ye to yebi na biso ba politicien ba yibara aza pe na bambongo ebele o bazui pe na pendant que ba régner ki na ba bokonzi wana alingata mswasa ba acte moko oyo ke
bato na balinga baloué balinga basepela nango et puis mais na mota muke o kaka et mamba ba stratégie ya likamba motu te un moment dans la vie il faut utiliser le cerveau et non violence na auto mona image moko fallait na télécharger on a tché la bino na auto mona image moko na 2 jours passé na TikTok soso akendo da biloko mbwa ngo pe tala mbinga wa siko mbwa telemi aoningisa mukila otala soso aso siko bache son ya moni son o ezalaka ba utiliser mingi na ba TikTok so bali bache lo mone te kosekisa donc mutu mo déjà bandi déjà koseka moko ya songi avant réaction ya mbwa ngala milobeleka soso ba ko dévorer mawe mbwa ya oliai bandeko soso ododa biloko mbwa sani penza monene tala ba biloko bela zododa mbwa sconing samukila otala bobelo ni mbwa na salaki biso kanse mbwa ko ya olia soso to ko gangela mbwa kei azumu finuku na munoko nae na gel nae azumu finuku ayeka azipi biloko wana siko boyebisanga beka soso elongola mofinuku dole soso ko osaswele otabaluki akei donc image wana et c'est pas ici na niveau moko donc dans la vie un moment il faut utiliser motu na place à utiliser violence et bongisa jamais nulle part même ba mambozo le kana Congo ngo naza dessus j'aime Félix je soutiens Félix même jusque là mais je ne suis pas d'accord na bato Félix mambazo sala ngai en tout cas na habité personnellement sans flatterie ou encore sans parti pris. Comment on a imaginé tout ce monde dans les réseaux sociaux, on a au monde na muto abattre Félix te. Wana ngai parce que tout le monde a ba image. Tout le monde a ba image jusque là ba candidat mi balé on a mona ba na bango ba osamo ba makele les akatumbi na Félix. Ya fayulu na mona na ngate ba misusu wana kutu bosana. Mais nazo kamwa comment on a biloko tel que Katumbi ke sala propagande ceux qui campagne na ena mwanda bapanza batu babeta ba masasi attendez mais on est où là mboka ngonga na ebité vraiment mais pourquoi ba sa bongo point nini kande baloba ke non politique eza ba sarana ba esprit ba tout bien eza ba jeune ba on ba ebani moi personnellement na omona na ngatina na ngote parce que ngana omona na ngana ondima eza te que non parce que je soutiens Félix mais personnellement na ondima na ngate que non et na mutu moko azo battre Félix na ba nini oyo na ba campagne oyo akendaki na Lubumbashi bato bazaki étonné komona ke alekeli même na Katumbi yango na popularité et bato bazaki bato belé ba accueillir Félix bien kutu makasi koleka asali plein koleka Katumbi ba image ezoloba sikonga na okamwa Katumbi ke mwanda kosala soki ba meeting soki biloni ba ototinela ba image yango 2-3 jours passés. Vraiment, bo sali sabotage na ba handicapé ba koka na mabele ba boaki ba longoli bango na ba vélo. Mais mboka ngonga na ebité, c'est compliqué. Hein, mutuloko la jekoko mulumba vraiment. Comment kokoma tina niveau oyo. Aza mutoko silika mais akokoma na niveau ko poser acte oyo te o ya poser. Ezalaka te. Yango bande ko Afrique, Afrique ezaka pasi. Afrique et aka passe vraiment bamboko ba Congo yo na ebité nzambe ka sunga po mo na vanda apenda ozangi na maloba oyebito loba nini on dit batu moko bana mitute mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe avec les Africains boluka boko kana mindele na modèle aboy yango ba benga biso ba nyama bazana na raison ezala par rapport à posote mindele ba benga biso ba makaku c'est pas par rapport à la peau mais c'est par rapport à nos têtes. Oh trompe bande ko tuna po ya ze muta ba vérité bande traiter les racistes mais non quelque part il a raison. Trompe a posé la question lobby na lobby tant on a 40 ans na pouvoir yo mutu moko oza humain toza nyama mais il a raison il faut zaka nyama po mitu et ça la te bo mutu a raison na ka nyama raison na raté. Mutu a raisonnera nyama raisonnera te. Si ko biso to sala ma ambondi bat ba raisonner te. C'est tout à fait normal ba mindel ba benga biso ba nyama. Mais c'est vraiment triste et regrettable. Comment on a babilo ko aboye. Si ko bato boki ba misu wana bande ko même au bomi via mututi. Au kati suki su via mutu na nzelo kati via mutu. Pardon. Que le Seigneur nous aide. Et puis si passi. Et on a ba ino ya au sala émission.
C'est vrai, ça, non, déjà, mais un jour, l'Afrique sera libérée. Un jour, changement, quoi, yaka. Et changement, ne yaka nanzela ba acte opposé. Koloba, ko motiver, ko sensibiliser, ko telemela, et malembe. Malembe, on dit un jour, mambo changer tournure, quoi. Parce que nous avons ajusté. Ali koloa, olinga pete, ako permettra pete, ka batu moro boy. Et poignet à batumo boykande il faut ba ya ba sarana ba misusu ba ya ba sepela ba zala bien banginda ba misusu ba za kana maro parce que na Congo to dans des classes sociales extrêmement riches et puis extrêmement pauvres. Ils sont fous du petit peuple bango l'essentiel va s'enrichir et puis voilà. Ce que on a besoin batumo o ba ma changement. Ce que bana ba ma changement. Et ba kambité ba auto repona ba konzi. Ce que yo zo luko comme gouverneur mais na ba action lo lenga boy. Nana va voter. Nanya va voter. Mais ça c'est une folie de grandeur. Et là j'ai quoi sali. Personnellement non qui vraiment passé non qui m'a bé et kamu singai mais bon. Nzambe ka sunga. Pour namboka na biso Congo oyo ba violence ya makasi boy. Ba violence ya makasi boy. Fala ça l'émission moko comment on ndenge ba saboter tata mukolo douanier lokola Frank Diongo. Il a été tabassé na ba milice ya Fachi et tina niveau ya kotumba soki ndaku na ye ba image ba auto tina ba image ba tchetche ba moto soki bandeko mboka oyo et puis na caméra batie les caméras on l'a humilié ba imposé asenga pardon ce qui a offensaki mokonzi mboka ou encore a violaki loi parce que c'est vrai chef de l'état et yana ba lolenge moko il faut ko traiter to ko lobela ye s'il faut au loba contre ye. Et il y a des limites. Si vous croyez que à bêti va bordir, parce que Mikolo comme le système a retouché va bordir, il a redépassé va borne. Si vous avez dépassé va bordir, par rapport à la constitution, tu as loi en boka na bino et le binini. S'il faut qu'on convoque, mais faites-le. La période de Kabila te ba kangaka ye, so pas la race qui ni na malgré ba onyo soka bando ki tata batuna akenda bolo na chaise roulante. Ba beta e ba vimbisa e boyebi ki Afrique ya kapasi mais si vous croyez que akenda ki au-delà ba limite bo convoquer justice et ça musala nango aza juste candidat soki nini et aza politicien aza likolo loi te aza pe mokonzi Félix te bo convoquer 6 fois samba asambi so que non par rapport à la loi ba mambo lobby azo mérité azala puni selon loi mais punissez-les selon loi et non bon qui nous humilier un père de famille certainement peut-être banane bazaki na mwasi na e Nzambe Afrique pardon Mamoussous pardon total la musika pour c'est vraiment compliqué tata mukolo ndengwana na osela ngo émission bandeko je crois demain déjà vous verrez l'émission na osela ngo butu ya vendredi donc déjà demain samedi bon mon émission dans la chaîne et tu as juste peut-être ba miniature moi tu as ba photo ba moto ezate parce que YouTube ba moto et les karaté makila et les karaté tout ce qui est violence et les karaté même verbal et les karaté ba blo ebele to tcha bazo sona ba ofinga na poza na lingala na français ton anglais c'est compliqué donc tout ça est la émission vraiment mamba ba droit de l'homme oyo na ba liberté d'expression oyo na ba mboka lokola ba kongwana ezana na musika vraiment to éviter que Dieu nous fasse grâce je koko mulumba naza personnellement dessus na comportement ya boye na ebita linga te ya bato nini to discuter on a ndeko moko nga na ebisi obike na okamwa na on dit que il peut faire ça abina nga mère politique ya monde mon mystique
bato wana so basi bameli bamakila baroma na mitema misusu, mais effectivement il a raison parce que personnellement nazoyeba te kojustifie baacte ya boye ya violence ya makasi boye kaka mpo babambaki soit déjà cortège no libanga. C'est quoi ça? Ou encore mpo bato baboyi na bango kovote yo nde fo ke na bango likolo boye ti na niveau ya kotangisa makila ya bato koboma bato bavi boye metango toboli déjà moto lisu. Mais kasi ovandisi na sete surtout na baafrike wana eza bamboko déjà na social ezalaka te na poto kututa mosusu bahandicap bazwa mbongo mpo baoreconnaître disability na ye. Mais na baafrike wana neti mwasi wana nde namoni peut-être aza mère de famille ta mosu ye moto akenda kolukela bana ye siko bobomi ye nde koboma ya kotala asuka wapi? Kongo ye mboko oyo kande baloba il faut eteka maka tokabola mbongo. Oui, ya mutu na mutu adébrouye na ndenge na ye parce que nzambe epesa solution na mboko oko. Mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Les amis, je manque les mots. Vraiment désolé, abonnez-vous massivement. Tozana pour Nabino. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Mais nous essayons de conseiller. Et puis, tozo ko osepeton na bamambo belé. Neti ya bamboka. Et on dit que changement et kotara toujours. Et bino pe na part na bino. Et poser des actes. Ou baby que ça va aussi contribuer. La main dans la main parce que l'union fait la force. Et toi aussi kolambo anabiso. Soyez positif. Croyez au changement. Il y a bambo rebelle l'équipe biso. 20 ans, 30 ans passé par roter le matin. Taba mobutu bazalara nezala bambo rebelle ya ko se réfugier pa na biso. Lelo o bandeko tel que ba Éthiopie wana tana linzaka to hotel le matin. Donc c'est possible, on peut aussi faire mieux. Bo lembate, bo bese brate, bo finga akate. Bo zalara na ba coin na binote peut-être am somoni ke yo zano na poto. Ou encore bisika yo zawana lipe monanaka. Lo se monanaka. Et tu t'en sors pas mal et puis voilà. Non. Le Congo eza biso nyonso. Et toluka bonheur amour na biso. Toluka changement pour na Congo. Et vous avez la fierté en ana yo. Oui parce que délivrance à Congo bandeko to zele lango te pas soki banani. Banani bacha biso po non. Et ali kambo ya tout congolais. Cause l'indifférente parce que et au rattraper yo na bandenge moko bo lingolinga te. Lingolinga te. Surtout so za na étranger to libanda. Na olinga fallait una sa émission moko ya ba maambukaka ya kovanda na ba libanda les gens croient que tango azu mukanda azana mboka mo libanda nde mokili suki wana. Dans les jours qui viennent les amis to ko vanda na bamboko te par rapport à ba loi ba opposer ba loi ba zo voter et nandenge ba mambo zo kendela na bamboko na lobela ngomba le belé mais il y a une mission qui na osala ya nde on a biso mo en France ba refulaki après so ko sala 23 ans en France ba botoli mukanda ba kangi mukanda na ye na bana ba refulé bango à suivre. Que Dieu vous bénisse, merci. Moi c'est la grande dame, abonnez-vous massivement, partagez. Tout le monde de bonnes choses, merci, au revoir, bye.